Dino image toko mona site yo Panja sango ya Congo ah yo Panja sango ya Dino image mona site yo Panja sango ya Congo ah yo Panja sango ya Congo Dino image panja site yo Panja sango ya Congo émission kitoko yeko talama Panja sango ya Congo émission munene na kati ya Congo ozo pesi la masolo ya solo donc Bisonia Sosimanango 999 Panja sango ya Congo et Dino image et Dino image Panja sango ya Congo bana Paris bana Londres bana Belgique bana Hollande bana Suisse bana Canada bana partout Panja sango ya Congo et Dino image bolanda yango po yango ezana makambo ya solo et utaka na sosi Edino image papa. Bonsoir, chers amis téléspectateurs, chers amis internet, c'est toujours Magui la Comme derrière la caméra, Edino image, Panja Sango Congo, vraiment tozaka na matanga ya Papa Wemba Bisonyo so avis du public na Panja Sango Congo to eko rendre hommage vraiment toza ba musicien nyonso ya monde entier baza awa pona ko rendre hommage na Papa Wemba. Vraiment nos sincères condoléances na famille ya Papa Wemba. La famille musicale nyonso, bah mes condoléances à vous. Pourquoi pas, chers amis téléspectateurs, chers amis internet, bah mes condoléances à Bino nyonso, Tozaka Awa, Pona Matanga, ya Papa Wemba. Vraiment, Chantal Bola Pezawana. Pourquoi pas Chantal Bola, Babi Yepazaka sa père, Azaka sa père, ah, et dit nous confirmé, Tobo Yango. Parce que la balance, on sait toujours Moussa, Balobi, et tant qu'Azaka sa père, faut apaiser là. Chantal Bola sapé de Noël, Azapewana. Sans oublier pourquoi pas Sylvie Chika, maman la Jean-Sylvie Marvi, Tobo Sagnote, j'ai dit Tissebo, maman la Souleymane Aïcha, Chantal Tomonio a plein boulot, Ozolo Banini, et tant que Babi Ozaka sa père, est-ce que, et dit nos images, les uns et solo toza et l'okuta. Ouais, Babi, bonsoir, Babi, le lot même en bosse, quand t'es bon, on est la papa. Donc, il y a la papa, moi, papa, il m'a koufi, papa, la mouka, papa, on l'a mouka, papa, eh, papa, on les laisse pas tout trop, mais c'est un jour, on est là, on est partout, papa, la mouka, hein, souvent la moussaba, tu n'as rien à papa, c'est comme la moussaba, donc voilà, mon ingénieur Magui, on est la père, tout travail, même temps, on est là, mon papa, il m'a koufi, donc il y a boé, zalate, bakoufa, mais papa, il m'a bien un monument. Tu as tout le papa, ma tiki seulement la passe ma casse na mitema donc et soit vraiment donc qui t'ont dit matin mais parce que dans travailler en même temps on est la papa et d'une image dans le bar comme tout ça ça s'appelle de Noël maman paradis et d'une image non les là d'une image pas les là papa kufa giti sikoyo et d'une autre travail on est la papa donc rien à dire bébé c'est Chantal Bola na katso maloba j'ai deux questions à te poser par rapport à liwa ya papa Ozolo banini bao batika libiso bao totika li parce que tout homme est mortel tant tozo vivre liwe ko zalara toujours ko to ko fande ba problème esili na babiso no totika li conseil nyozo pesa ozolo banini dans la liwa papa vraiment natala ne papa kwegi na vraiment la podium pona ngai natala la vidéo na chaque jour dans l'andimate papa koufna liwa papa ndien na biso nyonso donc voilà son âme se repose en paix voilà merci. Merci beaucoup, Babi. Donc, nous le bagage Chantal Bola, sapin de Noël. Et d'une image pendant ça en Congo. Babi, on a moins chaud parce que tu la ravier beaucoup. Donc, chaud. Donc, tu as mon compte, tu dis. Donc, tu as mon compte, tu es artiste. Donc, il y a la papa Emba. Donc, la princesse est 6 étoiles. Donc, Babi, il y a mon robot, la princesse 6 étoiles. Babi, 6 étoiles, il y a une princesse. Tout le monde a appelé, on va participer sur le matin, on est la papa Wemba. Dieu s'en suko. Dès le liwa papa Wemba, ça qui on y est, merci. Liwa papa Wemba, ça n'a vraiment matron. On a bandit d'abord, gros bisous. Vraiment, condoléances à tout le monde. On a perdu vraiment un papa, un père des enfants, comme tout le monde est en train de dire. Prévanem, Paris a pleuré papa Wemba, le monde entier a pleuré papa Wemba. Princesse, il y a un monio. Tu as vu quand on est la papa, mais ma pièce est bête à ma. Babi, oh, regarde la papa. Il y a pas d'artiste. Donc, moi, j'aime moi pour la papa Wemba parce qu'il y a pas de chanteuse. Moi, j'aime moi pour la papa Wemba. So, on s'élève sur moi, merci. Na malon liwemba te malon maman mukea bana babote le bisaba koko
wana nde souvenir na biso bana baboteli biso bakoko wana nde talatala na biso. Donc tokanisa papa Wemba mingi na banzembo na ye parce que epesaka so baconseil. Merci princesse yebisa biso tomona kaka po yo poza star yebisa namona oza okata na mabe elakisa biso no vivo katani po tolela papa mbeso tobeti ba Japon namona ozo katani mabe tantini okatani mabe princesse yebisa polémique petit na polémique de olela papa da bien dino image olanda biso mutu ndolela papa na ndenge na sans polémique po princesse tomona bando kota ki bando olanda lando princesse nino ngo ebenda batu bongo. Merci beaucoup. France 24 à Benginga. La télévision Belé, à Benginga, ça l'a interview. C'est que les gens oublient, côté artiste, n'a que na yembaka. Bazo bengangai, que na mannequin, te pour mannequin na mkusa za la raté. Et ça rolata. Ndeye mo papa loba qu'il faut le faut la papa boy. On allez papa la forme bon mona. Allez la papa la forme princesse Fobaluka. Allez papa la forme pas hier na papa. Allez papa ndanga za papa. Bon papa mba yebi po yeba artiste musicien dans la star na biso. Princesse, yebi moi pour la femme papa Wemba merci. En tout cas, et l'autre, papa Wemba la famille Mounene, famille papa Wemba a été, moi aussi n'a été, Ndakou a été, monde entier le balé papa Wemba, tout le monde a ivoirien, camerounais, mindele baye, entier, américain, prévané que papa il était grand. Papa Wemba il restera icône de la musique africaine. On parle pas que de la musique congolaise, hein, parce que là aujourd'hui, la plupart des gens qui ont venu pleurer papa Wemba, il n'y a pas que des Congolais, il y a eu des étrangers qui ont venu pleurer papa Wemba. Donc ça veut dire que papa Wemba il est devenu l'icône de la musique africaine. Merci princesse 6 étoiles. Toyamba passé 6 étoiles. Merci pour Babamou et Belé. Merci princesse. Merci beaucoup. Dis-nous image. Balobi bébé Senzongo pe aleli trop papa vraiment bébé Senzongo alinga pe c'est là. Tango zo ki sango ça là qui ondenge ni bébé c'est la mère de jumelles. Mais l'alias mon vieux. Mais ça qui ondenge ni. La balançoire. Non et battre me ka ba voir un baby déjà. Nouvelle olé na zwa ki on a qui pena bien té. Yo yebi kande tozala na papa na ba conseil bande kopia biso abana za na mutema lokwa Amazon na supporter quoi yango wana tozwa ba mitema wana ya Amazon tole la papa passe makasi quoi bon comprendre l'émotion tole la pena papa to père de monument moko boye po to rozwa na biso et soutien to rozwa ka été voir papa et alors ba voir Emile Alias ako remplacer ngote quoi. Voilà, nous avons remplacé ma voix dans ça. Tout le monde papa n'est à Koufi. Papa le roi dessin animé, babi dessin animé d'ailleurs raté. Papa zana d'ailleurs n'a été. Boba Evre n'est pas Tikali, Michel n'est Tikali. Voilà, tu reçois un souté. Bébé c'est la 4 malobate la mère des jumelles. Par rapport il y a Makambo tu consala ma maman Amazon. Par rapport à la réaction, ils ont le tant que yo maman vraiment parce que la minute yo oza famille Emile Alias oza ndenge moko le roi maman Amazon si ko pona yo et tant que maman ozo lo bani na réaction na yo ya sala ki bande ko basi vraiment ba maman na bolingo nyonso na kibonzambe to lo barateli comme ça ko leli buninga tozo tia ba commentaire. Papa Wemba il avait peut-être 6 et 35 enfants. Na place na bino ko papa Wemba andi mabana Amazon andi makabana na bongo yeza femme légitime na vie à prendre biso tongo zo bimana mobala mutu ezeto bota na ye soko boti na ye bana ba souffrir yango bazo benga bana ngo ba adoptif oui ba benga no ba adoptif pourquoi yeza femme mariée aza femme légitime akondi manio sauté oyo papa la kisaki akondima bango oyo papa la kisi était ape na droit ondima kondima te oyo Amazon akutani nango na vip na ba paso ya moni papa Wemba bino bokoloba bokofinga ye mais papa Wemba ayeba caractère à mami ayeba caractère à moi si na eti afandi nen ti akufi na maboko na ye ayebi alors boti la koloba loba biloba loba po kweli biso te ngo to loba n'importe quoi boso pe kolela biso to ngai pe roboya ponga penza ce qui loba ngai nzamba zo molimo na nga na kufi peut-être meleti ko sama mbwana nga vraiment je suis pour Amazon bano emele obota libanda etali ngai pété ba benga ba femme bâtard oui na bébé Senzongo lobi bana ala baza ba femme bâtard est-ce
est-ce que eza solo to eza lokuta? Oui, mais nde eza boye bana nga na kutana emelia oya liboso baza bana na ye ba fan na ye officiel wana ba makila na ye mais ba o ba oya na sima ba bata boza ba bata botu bota na mibala batu et apprendre biso eza to li apete pona mutu nyonso quoi to respecter Amazon aza mama to respecter na kibonzambe quoi bo limbisanga bo finga te pona lobby vérité biso ba zéro to lingi vérité te c'est ça papa Wemba que ton âme repose en paix na kolela ka okaratina kolela ka na kolemba na ngate pona zwa libanga merci beaucoup babi tozo ça toujours musala bébé Senzongo apeseli bébé Senzongo à lobby merci beaucoup on continue ka dino image to zui susu babi to zui moko babi ye pas leka musicien donc la kisi ka la papa to kangi merci ça biso liwa papa manande to kutanya et salonetine merci. Ouais, ça peut de Noël, Chantal Bola, Liwa Papa Wemba, ils ont ça la plaisir, mais ils ont ça ne pas si la montée, quoi. Donc, tu es golé là, tu es dans le comme la coca, tu es comme la whisky, donc tu es golé là, tu es comme la nene à Mboka, dans le Congo. Papa Wemba, que son âme repose en paix. Chantal Bola Nazarana yo tout na so na yemba atendeni oyebiweke na yemba yebisanga nde yemba ba elo na ici Chantal Bola ça fait de Noël elo ko papa ça ngolo nazo yemba trop na ba émission la vie est belle travailler prenez de la peine donc parce que on travaillera trop donc ils ont travailler prenez de la peine c'est le fan qui m'a qu'elle moi na beta libanga pote na zwa mon solo na motoki na yo nde ozili futa o na balaka bibio oh la vie est belle na malobe moro pemba oh la vie est belle amoroso oh la vie est belle. Merci Yango. Merci bah on a passé mes condoléances na famille Chungu famille Ndombe Mobimba ba pesi mes condoléances ko bandana grand prêtre mère Chantal Ndombe Mami Ndombe Didier Ndombe Teddy Ndombe Koko Ndombe Babi Ndombe Batutu ba pesi mes condoléances na famille Chungu donc moi c'est 6 étoiles Avatar. Merci Mac de mon amour pour la matanga papa te. Bon, merci beaucoup. Nega matanga 6 étoiles lobby ngana manager na 6 étoiles nga d'aller beaucoup le prochain album Ndombe 6 étoiles. Bon, to matanga papa mais condoléances na famille tout Chungu to l'ensemble. Donc l'autre le baga bongo papa tike biso papa kufi te mais etikali. Ne matanga bob Ndombe lobby etikali la kaka. OK, merci McDo. Dino image pendant ça Congo babi to zo baptiste badona kuna kati le ba bima na biso to bloquer to kanga bango le ba bima to kanga bango bolimbisa ma babi to le la rapper babi to tikali kala 2 jours papa ba kunda lobby donc papa kota lobby ça ma belle de chaud pour la congolais. Merci. Tozo le la kaka papa na kati vraiment ya matanga vraiment mes sincères condoléances kana to basikoyo William Saela paza wana équipe a fallu fois PC la William Saela papa Koufi ozolo bani. Depuis le début, tout ça toujours ensemble. Parce que la Bible te recommande biso tous les lana ba bazolela. Et si ka pas si toza na douleur, to bungisi mutu moko aleki na ebitene na ko expliquer. Alors moni ko senga tout sous mikolo poto zo mutu aboyi. Tous ensemble, mon frère, mon président Fali ensemble depuis makambe bandaki. Ngape naza ensemble pour tous sangana kotoyo pour passer ça dans mon thème to perdre icône ya musique africain roi ya rumba congolais chef de village Molokai iloko ya tikaki alingaki to sala ini donc ngana on sengaka bolingo za na batu to bosana o elekaki to bana nouvelle vie. Merci. Merci beaucoup na William Saela. J'ai dit tu sais bon maintenant Souleymane Aïcha. Pourquoi pas Babi Viking Poutou.
babi Vikim Poutou babi Fozala zala kaka Apocalypse Ange Apocalypse Bella tozo zwa kaka et dino image papa comment on a bonsoir comment on a l'immortel Nokosona Ekembe GPS le gentleman playboy de Paris. Babi comment on mulenga na benga l'immortel c'est biso tala matanga papa wemba lobi ba okunda papa ozala mote pour na fama mazoni bino moko c'est bino ndeni bino na passe tole la papa merci. Bon ngai po na vraiment papa wemba déjà que son âme repose en paix. Akende bien Nzambe ayambe bien parce que aki motomoko mota bien atiki bolamo na mokili. Bon je donne toutes mes condoléances à la famille biologique ya papa Wemba, surtout Bananaye, et puis mère Amazon a supporté charge où il y a Ban et Belé. Et puis surtout ma œuvre, il y a vieux beaucoup, hein, à battre bien. Donc il faut que l'avocat pour la protéger. Il ne faut pas qu'elle de gauche à droite. Et puis, surtout pour l'avenir, il y a vivre la musique. Il y a fait la musique, il faut pas le doyen, il y a banda, na vieux beaucoup, na vivre la musique. Net, j'adore le Cambodgien. Aujourd'hui, merci. Merci papa, merci. Toujours maman Koto, bonsoir maman. Tout le monde est bien sapé, quand mon papa est maloba bien sapé, bien rasé, bien parfumé. Tout le monde est aux la maman papa mandé moro, dans ma soleil zalaka. Et puis ça biso la matanga papa maba okunda papa lobby. Dans lobby papa c'est la côte dans sa mabele. Moi pour la famille, moi pour la biso, ba congolais, ba africain, merci. Chérie, merci mi opesinga parole. Hein? Papa la biso. Tozolela ye pe tokotikala kolela ye. Parce que moi personnellement, na tourné mingi na papa Wemba boyebi nga bien Lydia la Congolais vraie chérie, reine mère à la SAP. La comme ko yemba pe maintenant. Papa, te azaki moto mosusu maman. Moto mosusu na ebide soki. Na Congo to ko sosusu moto ndengo yo. Azate. Atate. Maman na moni remplacer papa te. Papa na kolela yo vina nga nyonso. Papa na sepese na yo, na gentillesse na yo papa. Na robosa na jamais. Na Lydia la Congolais o marquanga na vie na ngai. Pour la faire simple pour moi na moke. Nagi na komo te papa. Mais dès que yo ki Lydia la Congolais papa invité na la tourner na yo. Ah na kasa idéologie na biso kitendi papa. Mangoko to ya. Papa kende bien. Papa to kolinga toujours. Ah ouais, merci, merci. Merci chérie, merci. Alors, les événements, les rendre hommage na Papa Wemba. Balobi, artiste à Nyonso Mokimbo, Mazalaki, Sangala Bango Longo, pour la rendre hommage na Papa Wemba. Balobi, pendant Sango Congo, quoi il a terrain, Magamama Longo Salaka. Balobi tozala magila balançoire tozala sapin de Noël Chantal Bola étoile d'amour na Bordeaux personne na biso toza ebele bébé Senzongo Emel alias azape na biso longo alors to compter musala na biso toujours au boulot balobi ba maman batomboki basa mabala batomboki ma vero pelinga pesela est-ce que bana oyo okuti na libala baza bana mobile na bien sûr que oui et bango bana oyo boti libala ba fa bataro balobi est-ce que okondima bango te question est vraiment makasi maman faut pas pèse la balle na ngate mais j'espère que un jour je serai maman ngai vraiment pour nga selon nga vero mango iumela ya Flex mango imakela ba champion et pour nga ko simba te Amazon iumela Amazon asoli oh boya sa mukina ye mutu moko ndi mataba ya ba déranger libala na ye après boya moi c'est maele là papa imba na bomoi kena ko réclamer ba douane yo potako bosaki makamna bino taki ngate lelo mobile nga zate bino boya ko senganga na zo charge te na kota pe buzoba wana ate et puis ngane na yosaka makila ba champion Flex mangoi soko ko bota ya yo ya ngate et puis ngai na zo charge ka ya bana ngai oya ibatwa ba mama na bango c'est le moment bake luka mbongo pa mibali na bango obani mobile na so botili bana kene bana ya sombelo ndako apese loko soko ye oya vero c'est a vero po yo de
déranger les bana. On a pas seulement on est les BBC. Fallait nous la toi linga qui coûte makamaboko. Et aussi maté. Moi c'est solo. Aluka mobile na ye. Bible lobi mobile moko mosi moko. Alors yo moi sozo ko déranger les bala bato. So batile mobile na nga. So za bo moi ke ko senga. Yango na pesi conseil na basi nyonso. O ba botela mibali ya bato. Yango yo. Bon exemple Amazon, donc ko senga ya bino. Poso ibo sengi te, chevero mangoi zéro. Amazon faut oumela, faut bo se le côté. Là tu verras mangoi oumela pour na ko pesa rien. Attends maman ri comme toi maman ba ko soité. Na bi bango te. To yeba bana na te ba bata wana to yeba bango te. Pour ça normal, bo la place Amazon c'est normal. C'est normal. Magila balaswa et dino image. Non yeba. Muto chaki zeme zaki papa wembe zaki Amazon te. Alors soro lingi ba kipe mwana yo kende ba ya Amazon. E ba ya papa mi bala mutu e ko bota mo bala mutu ya assurance te. Ko bota mbala ba assurance ngala kana ka veo mango ya. Na vila ngaya. Mo bala mutu no bota na ete. Ah oui. Ngala pona ya ngafile mango makila ba champion. Apona veo mango. Pour mani bino bala basio yo. Bokoma ka ko welisa. O mani mo bali mo boyo welisi pietele. Ozu zemi na ona makasi. E bu bazemi ba koma osora makasi eh. Makasi pele makasi pona kasi bamba kitela bango bandaku. Ozu pe photo mo bala mutoche na profil me ba oseka. O mani ata fali dunia kwa ko linga bongo te. Na lobi bibi shikamba pa ko boya na ye. Luti zayo. Aolinga luti zao. Na mobile na ye. E bongo jitel. Ya Féroce Pinto. Merci beaucoup ba maman batombo ki soki na kati bango te tokola la awa. Balobi vraiment likambo eza koina likambo eza. Bonsoir, to pour matanga papa Wemba donc bo bima. Balobi mo moni pour la famille papa Wemba pour la biso ko bon et ça quand passe voilà quoi et donc eza kito côté to kufeli mutu munene o biso ngati to yebi mutakwa niya zate biso yaki bana miketo zo kabalo papa Wemba to koli papa Wemba to ko pasi minene papa Wemba donc merci quoi merci beaucoup babi to moni misavama mais to moni artiste asa to raté jamais babi vient to moni bolé la papa Wemba papa na bino ebisa biso maman to moni boyebi yeyo babi to bosen beto to su me condoléances babi papa Kofi akufi donc me condoléances on a des matanga maman pour la famille maman pour la mopa maman pour la Amazon merci trois lobezate mawezaka na mutema mais bavie basali j'ai beaucoup la sali boulot na ye vraiment a tiré les charge et là on a aussi à la famille à un mouvement pour le comme à que ce que le mouvement Koufi bah batika la qui va trouver ba sondoli ba que place mususu donc on va soutenir orchestre Tikali il y a Viva la Mujika nouvelle écrita bani tout ça côté na bisope pour quartier la terre à palais trois lobezate pour l'instant on a programme fixé ce que ce programme fixé pour na papa Charles to peut ça tout programme mais vraiment lui il a pas si grand monter ma quoi trois lobezate mais que son âme repose en paix wana héros papa na yo papa Wemba moi pour la Amazon mon famille ma congolais nyonso merci ngamaro mingi ezate pas ça la motema mais condoléances na ADC Mobimba na maman Amazon mukara mais na bana papa Wemba nyonso pe na Congo Mobimba ba artiste nyonso to la musique ya mboka na biso na souhaiter bonga ba condoléances eza pasi ni ya kolobezate merci bongi ka tantine ngazole le pas na pasi ana passe pas la papa donc pourquoi papa Wemba to le remplacer jamais la Congo merci vraiment merci beaucoup de rien en tout cas bon courage okay, vraiment on est toujours là pour bosser pour travailler je vis nos sœurs à côté je pense que eux aussi ils ont moins à dire par rapport à la mort de papa Wemba ils veulent souhaiter hommage à papa Wemba bonsoir ma sœur bonsoir. Où est-ce que vous avez connu Papa Wemba? Moi j'ai été la choriste de Papa Wemba pendant quelques temps, jusqu'à il y a 2 ans. Et bon, ben, je l'ai connu comme ça en fait, mais je le connaissais déjà. Nous tous nous avons dansé, encore qu'on était encore bébés sur les sons de Papa Wemba. Je chantais dans les cabarets, je chantais du Papa Wemba. Donc voilà, mais bon, son décès nous a... Oui, mais vraiment, et moi j'ai une histoire particulière avec lui.
je ne vais pas raconter ici, et tellement elle est longue. Il est venu jouer dans mon pays, le Bénin, j'avais 14 ans. Et je ne me suis pas imaginé un jour, j'étais dans le public, le stade était blindé, il y avait près de 50 000 personnes. Je ne me suis pas imaginé un jour que j'allais finir par chanter sur sa scène avec lui. Donc pour moi, Papa Wemba, il a laissé des orphelins, beaucoup d'orphelins. Merci beaucoup, c'est gentil. Ma sœur aussi doit parler par rapport à la mort de Papa Wemba. Bonsoir ma sœur. Bonsoir, donc moi aussi j'ai envie de parler, dire un mot. Je n'ai pas d'histoire particulière avec Papa Wemba, mais il m'a suivi musicalement et grâce à lui, j'ai pu m'épanouir en tant que chanteuse. Donc vraiment, je tenais à être là ce soir pour lui rendre hommage. Voilà. Donc, merci beaucoup. J'ai une question à vous poser, dernière question. Parce que là, on dit que tout homme est mortel. Là, Papa Wemba nous a laissé. Alors, quel conseil pouvez-vous donner à nous et à toi, pardon, je peux vous tutoyer, oui. À toi, à moi, nous tous qu'on est restés. Quel conseil voulez-vous nous donner par rapport à la mort de Papa Wemba? Parce qu'il était mort comme ça sur le podium, c'est étonnant. Oui. Moi, ce que je peux dire, c'est que dans la vie, rien n'est acquis. Il faut seulement laisser notre vie entre les mains du Seigneur et surtout vivre sa vie, en profiter pleinement, mais bien sûr en gardant le bon chemin et en faisant ce qui nous paraît bon sans faire de mal autour de nous. Voilà, c'est vraiment, moi, c'est le message, c'est vraiment la leçon que j'ai appris, c'est que la vie ne tient qu'à un fil. Il faut vraiment être bon sur cette terre et vraiment profiter et aimer surtout et chérir ceux qui nous aiment, notre famille et tout, etc. et nos amis. Voilà le message que moi j'ai retenu en tout cas. Merci beaucoup, vraiment c'est gentil. Merci, à bientôt mes sœurs. C'est que mes sœurs viennent de dire tout à l'heure que tout homme est mortel. Vraiment, place aux autres makolo, place aux autres kende, to lingana entre biso. Ça sert à rien de se faire du mal entre nous, ça sert à rien. Tout homme est mortel, tout homme est mortel. Merci beaucoup, vraiment. On est toujours là pour rendre hommage à Papa Wemba. Magui la balançoire, toujours au boulot. Merci, à tout à l'heure. Sur la matanga Papa Wemba, babi s'appelle Noël Paolela, yo pozolela momo. Ah ouais, merci toi le père Nabiso, Papa Wemba, pena père, nga una mone kutukoko. Ça dit yango te olele na bavina suba William Saïla tozawa, na grâce ka partir fali poupa yango pe ba memiso awa yango to le la vina biso Papa Wemba koko na biso, ça dit un monument, ça dit na pena na maloba mingi to lo batie mais la vie continue quoi, ba courage quand même sur totikali, que ba randera rotambola, c'est bon. Merci papa, moi pour la matanga tomonyo appel, merci beaucoup. Ouais, merci plus pour la parole quoi, rien à dire surtout. Plus précisément la président Nabiso Fali pour pas faire Rai Mago. Nero c'est qui te représenter la matanga papa tu vois. Tout le monde est là, et ça festif quoi. Le président le peut Fali ça fait tout le matanga. Ouais, face à qui pendant la mort. Après mort babi lobby a presque toute la soirée quoi. Talara. Afrique est perdant tout le monde. Merci Mingina Batutu. William Saïla. William Saïla, Zalif, Soda en armée quoi, c'est bon. Soda te représentera et l'eau connaît dans la tu vois. Talara est famosissimo. Yaébi quoi. Merci hein. Merci beaucoup. Bah maintenant continue babi lobby ne ba l'on a père. Père encore de ça papa la muga ko père. Père la muga babi Aïna papa uti ko kufa ozoloba nini ozopesela nini balobi question eza makasi ti mukile kufa to définir yango te bana oyo mobali nalalakisi yo okondima bango wana eza première question bana oyo mobali aboti libanda oyebi bango te okondima bango to okondima bango te tant que yo mama malgré nano bote malgré nano bali te mpona nga nde naza liwa ya papa esali biso nyonso pasi esali mutu nyonso pasi toolela papa na miniti oyo tozwa lisusu monima ya bongo tozwa ye lisusu wapi donc liwa papa esala biso pasi makasi eloko naoloba na bajeune fille donc eza ndeti naoloba kota mpona nga naza na ka ya mama Amazon donc eza ndeti grand sœur na ngai bebe Fenzongo ndenge ekwelela ye bana oyo Amazon ayebi o papa la kisa ye akwa septango mais oyo ayebi te donc c'est pas la peine donc botika ko botaka na mibala batu donc kozala te ke boti na mobala batu po bakipe bala non jamais donc naza kota mama Amazon nde tinga nde naza ba yi na nzongo na ko botala na mobala batu te po naza na ba merde te donc na botala mobala ngamoko na ko bebisa mabala batu te. Donc, nous avons un maman Amazon, na grand sœur, na bébé fait.
Donc, nana minga lobate donc bochiko botala mibala batu. Je suis désolé. Donc liwa papa ça biso pasi mingi. Nzamba lamba molimo na e. Donc avant na kimia, c'est tout. Merci beaucoup, chers amis téléspectateurs, chers amis internautes. Balobi, makambo eza vraiment pasi makasi. Ba fi botika robota la mami bala batu. Tobi ke berer pesa la na vie berer ezala mais vraiment beau changer, to changer. Koligara wali sa to bota na parce que lobby o ta merde na libala batu. Vraiment je suis désolé. Merci beaucoup. Babi bolimbi sangame lisolo beza pona loba na comprendre te akaida bino mozakina papa mbala suka akaida bino mozakina papa mbala suka mais akaida ta moko to mona te la kin akaida ta moko jo avion te mais na ba ministre la G7 bazali kuna la kin donc da di soso kenaki Peter koko pia zalaki mais akaida to ebite bozala mikanda te ou bien bozala bambongo elamba papa kufi to mona ta akaida mona kin te donc confirmer les lobes limsa vous avez sans papier maman paradis mtalo ba sapé de Noël donc vous avez sans papier vous avez la mbongo te au tika ravo ba papa kufi voilà pour tout d'accord te akaida mo kitiki nazate c'est maman paradis qui parle Chantal Bola qui parle akaida bo kitite papa tika na bino ata mutu moko te ni trésor ni fils edungu ni héritier vous êtes belé franchement c'est la honte vous faites la honte merci. Edino image toko mona sitoyo panja sango ya Congo yo panja sango ya Congo edino image panja sitoyo panja sango ya Congo émission kitoko yeko talama panja sango ya Congo émission munene na kati ya Congo ozo pesi la masolo ya solo donc biso nyoso simanango 999 panja sango ya Congo edino image Panja sango ya Congo, bana Paris, bana Londres, bana Belgique, bana Hollande, bana Suisse, bana Canada, bana partout. Panja sango ya Congo, edino imanje, bolanda yango, po yango zana makambo ya solo, utaka na source. Edino imanje papa, edino imanje, ye aswaka, tina source, ata fin fond.